Mbote ya mingi na bana nyonso ya Nekongo oyo balandaka ngai na programme ana Nekongo. Bandeko, soki nazongi lelo c'est parce que naza na likambo naloba na bino. Boyebi ke ngai souvent ba programme na ngai na tiaka mingi nzembo moko ya konono ebeta. Mais lelo nakolobela sango ya mawa ya video na salaki nalobelaki likambo ya beau-frère na ngai akufaki. Bandeko, video na salaki pona beau-frère na ngai ememisi ngai ngambo. Ba fingi ngai na video wana balobi de n'importe quoi. Bandeko, tika na limbolo la bino. Bolanda nga malamu bandeko na ngai oyo bayebi ngai. Bandeko ngai nazali mwana Nekongo. Ngai ya Congo de Totela. Ngai nazali Congo ne kapitan lembi ka fuku wene ikifumu ki amemono. Bandeko, ndeko oya mobali auti kokufa kombo na ye Mabika Tsimba. Ayebanaki mingi na kombo ya Lebon. Video wana na salaki yango na parlaki. Bandeko, video wana ezaki na YouTube na longoli yango. Nazali kopesa message na ba oyo ya ngai. Donc, ba oyo ya ngai, oyo ba yebi ngai, basalaka proche na ngai, ba koto ya ngai, oyo ba solaka na ngai. Video wana na longoli yango parce que nazalaki na matanga epa ya petite sœur Lobi. Na yoki oyo elobamaki kuna. Et puis ba attirer attention na ngai na kota natala ba commentaire. Alors na ba commentaire wana balobi ngai scroll. Ngai na ngina zo ebembe ya batu. Na kunda na ngina bongela ne ebembe ya batu. Bandeko, na batamite ngai oyo bozomona. Nazalaka scroll te. Naliaka mbongo ya batu te. Naliaka mbongo ya bebembe ya batu te. Au contraire, ngai na salisaka pe na salaka mingi pe na contribuaka na mingi. Bandeko na ngai wana akufi azalaki marié na leki na ngai ya mwasi. Donc troisième simananga Constantine leki na nga troisième simananga yende azalaki mwasi ya muto ya kufi. Le bon libala esi ekufa basi bakamwana bambule bele akenda na vina ye ndeko na ngai ti kokufa na ye. Bino ba oyo bokomaki na répondre bino ngai bokoko na yebi yango. Ngai coutume tradition Congo ngai na yebi yango. Soki boyebaki te na répondre bino. Libota nanga jamais tokozwa charge ya liwa to ya ebembe ya lebon. Ebembe ya lebon ezali ebembe na bino. Bino batu bokokunda ye. Bisote. D'ailleurs, libala esi ekufa déjà kala. Moko komele ngai libala ekufi ba 10 ans soki plus de 15 ans. Yo mutu soki nini? Na yoki yo. Na kolanda kaka ba parole na yo ya 15 ans wana yo lobi 10 ans 15 ans. Donc, soki libala esi ekufa esali plus de 10 ans 15 ans. Donc nous avons rien à voir na ebembe ya lebon. Tozali na rien à voir na matanga ya lebon. Ezali kaka ke moto abalaki abotekene bana azali leki nanga. Il fallait na informer parce que na komi mbala moko incline makambo wana.
alors nalingaki te batu oyo ngai bana oyo ne Congo bakamwa ke oh mais ndenge nini yo kwelaki likambo na libota na yo oyebisaki biso te. Bandeko libota ya lebon na sengi bino bolimbisi soki na lobaki. Soki na lobaki ezalaki selema pona ba oyo ngai bayebake non leki na ngai ya mwasi azana likambo ekwei mais azali leki na ngai donc ngai pe na faire partie. Donc ba oyo ngai bakamwa te ya ndenge nini yo oyebisaki biso te. Sikoyo na lobi na ba oyo ngai le bon azana ndeko na ngate azana na libota na ngate. Donc soki na yebisaki bino ke ekweli biso bo bosola na bino donc bolongola na mitema na bino. Nazali koloba en parabole mais peut-être ba oyo ba yebi koloba bazo comprendre ke ngai na yebi koloba makambo na yebi le bon liwana ye ebembe na ye eza ya biso te. Donc famille na nga ninga ni leki na ngai tokozwa charge ya le bon matanga ya le bon jamais ko salema. Pona yango nalingi na facilité bino plus pona kofinga ezala esusu te. Video wana nasalaki na bandeko na ngai nyonso tu nalingaki boyeba ke non ezwi leki na ngai ya mwasi ezwi pe ngai mais sikoyo tobosana na biso donc tokweli na biso likambo te. J'espère que boko comprendre ngai ezala pe souci na bino te ke bo eki amena enleke unketo te tokufeli na biso te. Bango bazali parce que bemeza nango ya bango. Bandeko na ngai na landi bino ke bozali na posa boyeba biloko nini ndeko na bino atiki avant bobanda ba démarche. Boyebi ke ndenge bokomaki plus de 10 ans, plus de 15 ans. Donc les bons dans 10 ans, 15 ans azalaki na epai azalaki kovanda et pas à mener ba vie na ye. Donc c'est sûr et certain que kuna atiki ba mbongo na biloko. C'est sûr et certain. Ezalaki kaka ke lufwa ntete ludi nzoka unatwanga umosiko. Namonaki ba oya ngai pe bayeba po lisali sizala mwa mingi. Esika bango bakokokela te biso pe tosunga ke non biso pe tozalaka pe awa tokapela bandeko pe awa pe bayebi kosalisa biso lisalisa yango yango oyo. Bandeko na ngai botika lisalisi wana. Ndenge na lobby 10 ans 15 ans oya kendeki il fallait azala na place oya azalaki kovanda et naza sire certain aki na ndaku oya patali kovanda. Bandeko leki na ngai ya mwasi botika na kimia ba camarade oya ye proche oyo bayebaki ye oyo balingi ko compatir mawa ya kolela bana na ye bayaka epa ye azali ndenge bazali koya leki ya mwasi ako continue koyamba bino biso pe ba ngai kulutu na ye na baleki na ye pe to bana koya kozala pene na ye poto sunga ye na bana na ye na ba oyo bakoya bazali bandeko ba camarade ya leki na ngai ya mwasi to koyamba bango. Alors lokola matanga eza kuna te parce que matanga eza ya biso te bato oyo bakoya na matanga na compte ya le bon. J'espère que famille na bino ikoza na place oyo po bana kokutana oyo bozala na matanga na bino. Comme ça soki bosilisi ba programme na bino ya matanga bosali ba programme soki bozana besoin likambo bobengi biso bobengi leki na ngai ya mwasi to mwana na ye to bana toujours bakoyebisa nga parce que nga oncle na bango bakoyebisa ngai na banda koya
na yoka oyo bozana yango soki moyen ya kolakisa bino to ya koloba likambo ezali tokoloba tokosolola yango et puis tozongi tangu bokosala ba programme bozwi basale boinforme mpe biso ngai na koya comme ça tangu bana bana koya epa bino bokovandela makambo biso mpe tona kokompanie bana parce que naza ndoko na bango donc akompanie na mama na bango ti esika bokokunda ndeko na bino soki bomoni ke tango bokokunda ye boza mpe na besoin ya aide na biso toujours boyebisi bana to ndeko na ngai bakoyebisa ngai na koya totala ndenge nini tokoki kosunga bino bandeko. Je pense que message nanga eza clair video na longoli yango mais video wana epesi nga leson nini tika na yebisa bino na eko comprendre que mabele ezalaki na makelele ebele alors makelele wana ndenge biso tolobaka kikongo bo entoto zibidi bange tumpa entoto zibidi bange tumpa emono yemona bo ezozo tumpa za ukulu nzenze yenzenze yekangienda inatamaza matuya itiage bezulu pasipo nzenza zibo baika wa tangu cheke maza matuya munazozo tupa mukuna baiki zini nange nzenze mukuna baiki zini nange puku mukuna baiki zini nange enyoka bandeko bomoni esika tozoka makelele esika mabulo makelele za ebele sine ya libulu ezalaka teke likelele ezalaka parce que likelele tanga zokolia azia kotia matiti libanda ya libulu alors tanto kanga likelele ezali awa likelele ezali awa mais tango mususu libulu ekile totimula komona na kati okuti nioka olokuta likelele omata musuku pourquoi mila libulu wana akimi ngai na sopaki kaka mai ya moto na bisika oyo namonaki nini no bamabulu wa makelele baza ebele tika na sopaka mai ya moto po ekota na kati bamakelele bango moko baba na kobima mais tango na sopi mai ya moto esika ezaki mabulu ezaki na basini ya makelele namoni ke mabulu mosusu ebimisi makelele mosusu ebimisi bapuku mosusu ebimisi banioka maya moto na sopi likolo namonaki mabulu ezaki basini basemboli ya makelele ebimisi makelele ebimisi bapuku ebimisi banioka makwaya vyokele oyo na lobi j'espère que vous comprendre yango oyo na lobi namoni ke mabulu nyonso tu wana ezalaki makelele te mususu na bapuku mususu na banioka mususu na bakalawonga na kati miseleke te yango wana nabimi na expliquer bino ngai itoyone kongo soki bokanisaki na libota ya Constantine muto yebi koloba azali te to azangi batu te tozali ngai nazali koloba na yebi yango ebembe eza ya bino eza ya biso te ngai nazwi le devant te nakozwaka le devant jamais envumbi enolu mvuidi kasi ndenge bolobi 10 ans 15 ans ngai escroc bokomona escroquerie nanga longoka chaque libota eza na kindoki na yango le bon kokufa na ye leki na nga te mutu abomi ye
ye moko mutu akufi etamboli na ye mutu eleye. Charge ya matanga eza ya bino. Libota na bino evanda na bipai na bino, bosala programme na bino, soki bosilisi bobengi biso boyebisi ngai na koya pa bino bokozala. Mokolo bokozwa sale boyebisi ngai bopesi biso adresse. Bandeko pe oya ngai na oya Kostini oyo bakolinga balanda biso baya kuna tato ya na bana bakoya na bakola na bango biso. Soki bona koya te biso to bona koya to nakuta libota na bino kuna na kati. Comme ça tangu ya ntereme kokoka boyebisi biso pe tokoya. Toya kwa accompagner bino tina dernier de mer ya le bon. Nazala likamususu te na bakse na bino. Constantine wana ndako na ye na bana yangwana azali koyamba ba kamaradi oya ye oyo bayebi ke ye abongelaka na mbongo bembe ya batu te bango bazali kotala ye kuna. Ngai nazalaka escroc te. Soki nazalaka escroc na pesi bino tangu na sala bino défi moto na escrocaki oyo amuliki na lia mbongo na ye to na defa eloko na ye to na zwa eloko na ye to nga nazalaka aventurier na sala bino défi pona yango. Et puis tango to bokomona ngai na kosepela mutu wana pe abima ke no yo za escroc oliaki oyo nga so zwa boye likambo wetu to pesa mbongo na so lia yango déjà. Parce que nga na tanga nga bananyi wana te. Donc soki kutu tata leki na bino te mwasi na ye ayebisa ngai mbele nenge na yeba pete esengi na ya kotanga yango ndenge mona obo komi kuna na kati. Donc matanga siko explique bo sepeli ke matanga eza ya bino eza ya biso te. Donc ngai na yeba ki yango déjà parce que ngai na yebi ko loba. Ezalaki kake bozala kaka na leki moko ya mwasi tata leki na moni. Donc ba biloko mususu oyo ya le bon afa boba na makambo biloko ne bima. J'espère que le bon akotika jamais bomengo na leki na ngai ya mwasi. Na ndimiti ke le bon azali kolala na nzela na ba 10 ans oyo 15 ans bino bokomi oyo leki le bon olala na nzela te. Dans un style c'était que non le bon azali na mwasi na ye bazovanda na ye kuna. Donc place ya matanga sire certaine komonana, place ya ba rencontre bosala ba programme c'est sire certaine komonana. Donc soki bo silisi ba programme bo bengi leki na ngai ya mwasi to nièce to ba neve bakoyebisa ngai mpona ba rencontre na bana koya tukutana na bino. Bandeko na suki na nga awa mbote ya mingi na libota neso tu oya ne Congo. J'espère que vous comprendre elobeli na nga. Ngai naliaka mbongo ya batu te na escroka pe batu te. Et puis na bosani kutu ke le bon mabika tsimba azali musingombe na mundibu ndenge na yoki azali musingombe na mundibu. Donc peut-être ki musingombe na mundibu kutimi na bango pe tradition na bango ta mususu yango nde sikoyo elingaki eya kosala menace na libota oyo ya biso. Kansi emono mwana ulukwa ngini nange mono mwana ulukwa mwana woki wanu kine ngangu zani emono ikongo ne kapitao lembe kafuku wene na suki awa kuna pa ya petite sœur na mona susu batu te.
na mona te ko biso famille le bon o biso kingandi na mona lisusu te na bandeli yango na mona lisusu te soki likambo bobengi ngai na koya na petit sœur na ba nièce na ba neveu na koya na bango ngai na koya to petit frère na koya ebembe eza ya bino eza ya biso te na lingi bo comprendre yango on a rien à voir avec ça donc soki bo silisi bo sali ba programme bo ngani ko benga biso biso ndeko sali programme soki seki to contribuer to ko contribuer bande ko nanga nyoso tu o na ngi video na ngai o bo mona ki no bo compatir na ngai ebembe eza ya biso te nzevo maitwa boba mulanda elubaku isimo elongi dieno kalubani kiko kafunu kwa andiko po toli bako pesa ngai na koyoka te na yebike na bino to vanda tsololaka mais toli na bino botika ebembe eza ya biso te eza ya ba congolais bandibu na besingombe nazala clair yebilakana nazoki liboma ngai scro nasengi bolimbisa nga bobenga escro te ke no me tovanda esika boye bobenga escro te oyo escroka bino bobenga ye te boposana te ke ça fait 10 ans ou 15 ans ndenge bokomi bakamana déjà parce que ngai makambo mingi nayebaki te donc bozonga te mpona makambo susu epa tosukeli awa yango kaka to continuer lotomasala kiembote kokanda dia okudene Congo boyebi ngai ndenge na lobi boye ekozonga sima te ciao ciao